n'oublie pas, si nous continuons la lutte aujourd'hui, c'est grâce à Mvuluzi Kimbangu. Les choses qu'il avait dit, Banabilaka Bakuya, nous sommes les Banabilaka, les enfants de la promesse, avec notre état d'esprit des souverains. Nous ne sommes pas des soumis, nous ne sommes pas des esclaves volontaires qui sont dans la classe politique congolaise. C'est pour cela, la révolution que nous appelons, c'est suite aux paroles prophétiques de Mvuluzi Kimbangu pour obtenir notre deuxième indépendance, une souveraineté absolue dans tous les points. Alors, peuple congolais, aujourd'hui, si vous avez accès à votre histoire, vous découvrez des paroles prophétiques et ce sont ces paroles-là qui vont nous donner la force. Comme on dit, un peuple rené descendre de ses héros. Ingeta. Ndeko balandi bana papa Simon Kimbangu mboke na bino ya solo na programme na biso ya lelo ya reportage tokolobela likambo ya mboka Congo ndenge nini na este bitumba ezali bato baza kokufa bandaki na Château Rouge ti tokendaki kosukisa na république esika maloba epesamaki de complicité ya bato ya ndenge na ndenge elobami na 2 Chroniques 20 Nzambe alobaki ete botalela ngai ngana kobundela bino atiaki confusion na ka ya bayini tokomi na moment yango parce que toza ko se retrouver Congo aidé un peu par les Africains mais seul contre ma grande puissance donc eza likambo moko ya sérieux na mboka France to vivre yango biso bana papa Simon Kimbangu tozwa rôle na biso sérieux ntango ekoki po mokili yeba ki ye papa Simon Kimbangu tango ekoki bandeko na nga tolala pongi te na mabondeli tolala pongi te na kati na mai nyonso tata Simon Kimbangu aza kosenga biso po biso toza na France awa marche esalami bajeune batelemi pamba te bango baza na posa kaka mboka Congo ekabwana liloba papa Simon Kimbangu ekoya me biso toyebi ete Nzambe aza na biso soki na tie eloko po totala toyeba ete ntango ekoki nga na okimbangiste na rôle oyo monene baopesa biso totika bafitilité tolanda papa Simon Kimbangu aza kotinda biso tobikisa mokili po biso tozali pont Congo les 3 Congo ezali yango mpe kotambwisa mokili mobimba en tout cas ntango ekoki po makambo eleki na France eza sérieux eya sérieux bajeune na biso baregrete bamoni vraiment que il y a quelque chose qui ne va pas donc Congo contre tous ntango ekoki Congo ozwa esika na yo mwana papa Simon Kimbangu conscience esala na mboka Congo po na mboka na biso to jouer rôle na biso o papa Simon Kimbangu apesi biso to bikisa Congo mokili yeba ete papa Simon Kimbangu nde Nzambe ye mta kosisa biso bitumba oyo eza nango na ba grande puissance te eza nango na bato ya mokili oyo te mais ezali nde papa Simon Kimbangu nta kosalela biso po mboka Congo ezwa bosomi mboka Congo ezwa ekoma na esika nango mboka Congo bilaka ekokisama ndenge tata monio monsanto papa Simon Kimbangu kiangani azali koyebisa biso merci bandeko biso moko tolanda ba jeune na biso batata na biso bamwana na biso na France ndenge ni batelemi na souci ya est ndenge bitumba ezali kozala na est ezosala pasi yoka kondena la vie sans Nzambe Kimbangu tofuka nini bosala yo la vie solina biso tala maladi bebitumba tozali sekokufa lokola banyama na zamba Bonsoir les sous Muta. Likambo moko oyo tolingai tonenonse na kati mpo
ba oyo bazali na nkamba na Nouvelle Jérusalem balobela na biso epai ya papa likambo oyo biso koto tonyokwami papa ayokela biso mawa ndenge nini biso bana na ye tokoki kosalela ye misala na kati ya mpasi koto eleki biso mingi yebisa ye akatela biso likambo oyo oyebisa ye vraiment toleli akatela biso likambo oyo soki boye te biso tokokufa biso bana na ye toza na Nord Kivu tomoni mpasi na ngonga oyo nazoloba awa bato baokanga bisaka na bango tokokende wapi lisusu basi bakangi banzela monso wana kote ya Ruchuru kote oyo kokende Sud Kivu nzela kaka moko etikali biso lake tokokende wapi tosengi na papa Simoki Makangani papa yokela biso bana na ye mawa tokokende wapi tokokimela wapi bosengela bokomisa message oyo epai ya papa yokela biso mawa ayokela biso bana na ye mawa tokosalela ye mosala na ye ndenge nini mosala na ye kozala develope ndenge nini biso bana na ye na mpasi kolela ya mikolo monso chaque jour tolela biso bana Nord Kivu Goma toleli mingi misala okende malamu te mpona mpasi oyo ezoleka na Goma Nzambe ayokela biso mawa papa Simoki Mbangu ayokela biso mawa toleli papa limbisa biso masumu na biso tondimi yango papa limbisa biso akatela biso likambo oyo sino tokokufa bamba biso bato ya masumu tosengi bolimbisi tosengi na bapapa baresponsable ya groupe bakomisela biso papa Katembo bakomisela biso message oyo epai ya papa Nzambe kimbangu tofuka nilibosa nayo kala biso lina biso kala maladi pe bitumba tozali seko kufa lokola banyama na zamba Zambero kabombo na yoka kolenda la visa Zambe kimbangu tofuka nilibosa nayo kala viso lina viso kala maladi bitumba tozali seko kufa lokola banyama na zamba Nzambe loba mongongo na yo yoka kolela na visa Nzambe kimbangu tofuka Sanayo kala biso lina biso kala maladi pe bitumba tozali seko kufa lokola banyama na zamba Nzambe loba mongongo na yo Nzambe Solina biso atana kozanga na biso bazali kogoma biso loba loba kata loba mongongo na yo loba loba mokili
mozwa kimya kata loba loba kata loba 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 mokili mozwa kimya. Tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimya loba tata loba mongongo na yo tata loba mokili mozwa kimya. Tata kimambu yolobaki monga ya satana esuki bana monga oyo nozali ezali loba mozwa kimya mozwa kimya kata loba 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 mokili mozwa kimya. Basalela yo na solo akotisi bokabwani bandimina yo balembi tata tosengi na yo mokonja bule loba mongongo tozwa kimya basali na yo na lingomba bazali konyo kwa mapeko kufa satana alingite basalela yo na solo akotisi bokabwani bandimina yo balembi tata tosengi na yo mokonja bule loba mongongo tozwa kimya tata loba 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 mokili mozwa kimya kata
mozwa kimia Nzambe kimbangu Tala biso lina biso Atana kozanga na biso Bazali koboma biso Loba loba kata Loba 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 mokili Mozwa kimia Kata Loba loba kata Loba 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 mokili Mozwa kimia Tokende Petolanda. Marche pour la Congo na est ndenge bazoboma bato. Vraiment na est c'est sérieux to lamuka. Bana Congo to telema na mabondeli. To pesa bakonzi maboko pamba te toza seul contre tous. À suivre, merci. Congolais, aïe! Banamboka, aïe! Merci beaucoup, je vois qu'il y a tout le monde, moi je suis un représentant. On est là
On est là ensemble pour une grande cause. Il faut en avoir conscience, s'il vous plaît. Ça fait plus de 25 ans. 25 ans qu'à l'est de la RDC, des gens sont torturés, violés, assassinés. Et les gens sont témoins et se taisent. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous avons redémarré les marches avec Nisangana Mboka. Parce que nos frères et sœurs de Goma nous suivent là où ils sont. Nous sommes responsables et acteurs aujourd'hui. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Le Congo, c'est 110 millions d'habitants sur le territoire en RDC. Mais nous sommes des milliers dans la diaspora. Et dans cette diaspora, regardez-vous bien, à votre gauche et à votre droite. Encore une fois, chacun doit faire sa part. Tous sont morts au Congo. Pour cette enfant de Congolais a la responsabilité de se lever là où il est. J'étais à Goma le mois dernier. Il y a de nombreux déplacés. C'était un record mondial. 7 millions de déplacés. Mais personne ne dit rien. Les médias sont complices. On a compris. Cette manifestation, on est plus de 4000 personnes à la République. Il n'y a même pas une caméra. C'est des complices. Sans les RDC, il n'y a pas de smartphone. Vous savez, dans les mines en question, il y a du combat et du lithium. Ils sont très contents parce qu'ils envoient des enfants qui ont 12 ans ou 13 ans dans ces mines. Parce que ces mines ne sont pas accessibles. Mais les capitalistes, pour eux, c'est pas un problème si un Congolais meurt. Parce qu'on est noirs en fait, c'est ça le vrai sujet. Vous payez la guerre, vous financez la guerre au travers de votre chaîne d'approvisionnement pour les smartphones, pour les PC portables, pour la transition écologique, pour les batteries électriques. Vous financez la guerre. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous vous disons, en peuple responsable, nous sommes organisés, construisons un plan. Ingeta, vive le Congo. Vive le Congo! Vive Kimbangu! Bravo. 30 ans de prison, Kimbangu, 30 ans de prison. Tobo Sanaete. J'aimerais juste que vous entendiez ce message. Le message de dignité que nous envoyons toujours. Tolotinde la bande Konabiso ya Goma. Message ya fierté, ya dignité pour nous bango que biso bande kona bango awa na Paris. Totikali totelemi pour na bango. Génocoste et aux militaires pour la reconnaissance du génocide congolais. Nous disons que ce qui se passe en RDC est la volonté délibérée à exterminer Bisso. Tolobi Boye. Volonté wana à exterminer Bisso, il faut ici là. Tout le 2 août, le peuple congolais doit commémorer ses victimes pour obtenir date wana na RDC. Nous avons obtenu le 2 août pour commémorer nos victimes, commémorer nos morts. 12 millions de morts, nous demanderons justice. Un tribunal pénal international pour le Congo doit être établi. Un tribunal pénal international pour le Congo voir le jour pour que tout celui qui s'est livré à cette entreprise macabre paye, soit jugé et soit traduit devant la justice, et ces crimes restera imprescriptibles dans notre mémoire, dans la mémoire de nos générations. Ces crimes restera imprescriptibles. Au sein de la RDC, les traîtres, nous vous envoyons aussi un message. Vous devez être jugés, vous allez être condamnés et vous allez être payés. Vous allez payer ce que vous nous faites aujourd'hui. Donc, le message est pris. Seule la dénonciation n'est pas un projet. Il faut que tout Vanda, qu'on s'asseye ensemble, entre collectifs, entre associations, pour faire un plan. Ceux qui nous tuent aujourd'hui ont un plan. Ils ont un plan pour le Congo. Ils ont 2-3 coups d'avance. Nous devons construire aussi un plan
peuple mature, comme un peuple conscient pour lutter sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Les smartphones, les multinationales, entendez-nous, nous sommes des consommateurs. Nous, étant jeunes, cette jeunesse, nous avons l'obligation de remplir notre mission. Et notre mission, c'est de libérer la République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont peur de nous. Unissons-nous. Arrêtez de nous entretenir pour nos politiciens aussi. Arrêtez de nous utiliser. Oui, toza awa na place de la République. Esika wapi minene eleki awa oyo etali likambo ya Congo, mboka Congo. Tomoni bajeune basi bapanzani ondambo esikali biso mpe bandeko na bino ya Masolo Kimbangu TV tomeka koyeba awa na mboka Paris bana Congo mpe batelemi bajeune congolais batelemi ezosala mpasi mpona likambo ezoleka na este ya Congo yango wana na France depuis 14h30 tozali lelo le 10 février 2024 esika wapi ebandaki na Château Rouge ti awa na place de la République esika wapi tomoni bacongolais donc elekaki déjà eleki na direct oyo tosali un peu kotala batikalaki kopose mwa mituna na koyeba nini bacongolais balingi kaka kimia na mboka ezosala pasi pamba te eza bacongolais kaka donc to se retrouver seul esali bana Congo pasi yango toza bana Congo baza déterminé na Congo ya tata Simon Kimbangu balobi confessi wana o papa Simon Kimbangu alobaki yango wana kaka bango bakolanda bakokende ntina suka mabele na biso moto akoki kozwa yango aza te vraiment batata bamama tozala makasi na mabondeli po ete mboka oyo ya tata Kimbangu basala yango lisusu nde bazali kosala yango te bandeko nyonso baza kokufa na este tozwa force wana totelema na mabondeli mpe totelema na bolingo po ete tozala toujours ensemble mpona mboka na biso ekende liboso pamba te ezali mboka ya bakoko na biso merci tolanda mayimaleki esika oyo na bainterview ndenge nini bainterview esalami batelemi biso nyonso ensemble mpona mboka ya Congo tolanda pasi motema eza pasi Nous avons des choses à dire quand même. C'est-à-dire que la mobilisation va demeurer. Le peuple congolais est en colère. Nous dénonçons les génocides, nous dénonçons la situation chaotique de notre pays, de notre peuple. Et aujourd'hui, nous avons identifié les ennemis. C'est-à-dire la communauté internationale, les gouvernements occidentaux, les multinationales qui arment, qui soutiennent Paul Kagame pour exécuter ces super génocides. Et en même temps, nous condamnons aussi la complicité de notre gouvernement. Un gouvernement illégitime, un gouvernement des responsables qui laisse notre peuple mourir pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi le peuple congolais se mobilise partout jusqu'à ce que nous allons obtenir la justice, la dignité de notre peuple et aussi l'intégrité territoriale de notre pays. Parce que leur but, c'est d'exterminer les Congolais pour prendre notre pays, pour exploiter nos matières premières et pour balkaniser les Congo. Alors si le gouvernement congolais n'est pas capable de faire ce travail, nous-mêmes les peuples congolais, c'est dans notre responsabilité de se mettre debout comme un seul homme pour faire cette révolution et mettre fin à cette situation tragique. Ngeta. Si nous continuons la lutte aujourd'hui, c'est grâce à Mvuluzi Kimbangu. Les choses qu'il avait dit. Bana Bilaka Bakuya. Nous sommes les Bana Bilaka, les enfants de la promesse, avec notre état d'esprit de souverain. Nous ne sommes pas des soumis. Nous ne sommes pas des esclaves volontaires qui sont dans la classe politique congolaise. C'est pour cela, la révolution que nous appelons, c'est suite aux paroles prophétiques de Mvuluzi Kimbangu pour obtenir notre deuxième indépendance. Une souveraineté absolue dans tous les points. Alors, peuple congolais, aujourd'hui, si vous avez accès à votre histoire, vous découvrez les paroles prophétiques et ce sont ces paroles-là qui vont nous donner la force. Comme on dit, un peuple rené descendre de ses héros. Ingeta. Merci. Et alors, Billboard, quand tu reçois des Billboard, il y a Canal+. Attends. Voilà. Ça, c'est pour Sangama Yamboka. Les membres
On est réunis ici, place République, pour dénoncer ce qui se passe en RDC. C'est pour bien exprimer il y a plus d'1 million de morts dans le pays à l'heure actuelle. Des jeunes qui subissent des bombardements, des enfants qui sont morts, qui sont mouillés, des femmes qui sont violées aussi. Et si vous avez once d'humanité, c'est-à-dire c'est moi une sœur, une mère, des petits frères, une petite sœur. Sinon, normalement, ce genre de message, ça doit vous impacter. Écoutez, je m'adresse à la Congolais, 100%. Nous avons manifesté aujourd'hui. C'est très bien. Et la question que je me pose, c'est quoi la finalité? Il est où la place de la jeunesse? À un moment donné, il faut que les anciens laissent leur place aux jeunes. Mais bon, toutefois, je comprends que tous les jeunes ne sont pas disposés à risquer leur vie pour se sacrifier pour le Congo. Nous pouvons faire des manifestations pendant 10 ans, 15 ans. Mais tant que le Congolais ne se prendra pas à charge, rien ne changera. Manifester aujourd'hui, c'est très bien. Nous pouvons le faire demain. On peut le faire après-demain. Mais à ce rythme-là, rien ne changera. Donc à un moment donné, comme je disais tout à l'heure avec un ami, même l'Israël, ils ont pris les armes. Il va falloir que le Congo arrête. Tout ne se résout pas par Dieu. Tout ne se résout pas par la prière. Même Jésus, à un moment donné, quand il a trouvé des gens en train de vendre les choses dans la maison de son père, il s'est fâché, il a tout cassé. Donc à un moment donné, il va falloir que les Congolais arrêtent de croire que tout viendra du ciel par la prière. Si Dieu faisait tout, le Congo ne souffrirait pas aujourd'hui parce que vu le nombre d'églises qu'il y a à Kinshasa, on ne devrait pas souffrir. Donc à un moment donné, il faut que le gouvernement commence à dire aux Congolais, il y a trop d'églises. Il faut que les gens ferment les églises, les gens qui se rendent compte, qui ouvrent les yeux, qu'à un moment donné, il faut sortir, il faut y aller. Il n'y a pas que prier. Prier c'est bien, il faut stopper. Moi je suis croyant, je prie. Jérusalem, ils ont tué les gens, ils ont pris les armes. Et à un moment donné, il faut qu'on suive aussi qu'on prenne les armes. Ok, merci. Nous-mêmes, les Congolais, là, on est livrés à nous-mêmes. Il n'y a personne qui nous aime, en fait. Nous avons fait le mot, nous avons livré à nous-mêmes, mais nous, on n'a pas compris qu'on était livrés à nous-mêmes. Donc, nous avons fait polo. Parce que plus on a en femme bénie, ils ont compris la bénédiction du Congo. C'est pour ça qu'ils viennent nous équiper dans tous les domaines, en fait. On n'est pas les bienvenus. Partout où on est, tellement Toza béni de Dieu, balinga na bango biso te, biso mo toza ba solidaire. Soki tosali ba marche, ba mama ata bana bazali bofuta ba nourrice, boyaka na ba marche, toya, c'est une façon en fait, il y a combat la biso pe, toza ba arme te, mais on s'est regroupé pour épée, les gens le voient peut toquer na front, peut toquer au blinda. Parce que quand on nous voit sortir comme ça, ba yebi pe bazo balake, biso pe totika jamais, mboka na biso mabe na biso baso en gros. Pour Congo eza biso. Les aides étrangers, voilà. Donc, tous dans la vraiment unis. Parce qu'on est saine. On est saine. Il n'y a personne avec nous. On est saine. Donc, tous dans la Congolais, c'est nous demain, c'est nous. Vous faites semblant, faites comme si vous ne voyez pas. Un jour vous allez payer. La justice, elle est réelle. C'est pas que des blagues, c'est pas que des TikTok, des danseurs. C'est la réalité. Ici tous les jeunes, il n'y a pas de papa, pas de maman, on est tous des jeunes. On est réveillés. C'est sur toi Congolais, là, tu dors. Commence à te réveiller, commence à te réveiller parce que c'est réel. Les Maliens, les trucs, tous les autres pays là, ça peut arriver chez vous aussi. C'est pas parce que c'est chez nous. Bougez, réveillez-vous les gars. Faites quelque chose, aidons-nous entre nous. On va jamais y arriver sinon on va jamais y arriver les gars. Congolais, comme on dit Congolais, c'est vrai. Bana papa Simon Kimbanga,
topesa ye maboko na biloko mpe misala po akokisela biso yango solution eza ailleurs te eza kaka na mpasi moko biso tovivre yango ya mboka France ndenge marche esalami bandeko na biso bajeune batelemi kasi baza na mawa bade bamoni ete fo biso ngai na okimba biso toyebi sekre wana olenga te okoti na bondeli okasi moko ntango wana eyemi baza